Pharmacie dans le monde ya matala na te kande na ocholo ba ya za reine. Reine azo fanda, azo tala bato bazo potana. Soki 1 sur 100, un délit sur 100. Alors ma belle maman si et ça y est ni chaud ni froid parce que elle est habituée. Elle c'est une star mondialement connue. C'est la femme de légende. La femme légitime de légende, si vous ne savez pas. Et tout le monde le sait, c'est la femme, la maman de beaucoup des enfants. La maman de beaucoup des enfants. Donc, les aboyés, vous comprenez que non? Ceux qui m'appellent si date ça déjà. Il y a que mon père a dit que non, mon père a dit déjà. Bon, à niveau ya bat. À qui déjà fan de la qui kotuna. Soka koko sala. Alors dit déjà artiste munene sakangi. Toyebi que événement moko ezali wa ya munene artiste moko ya munene sakangi. Tozo la kala sani pa pesa biso date. Vous comprenez? Donc munene a déjà au courant que Kofi Olomide a chama kolonae à 2025 na hippodrome. Mama wa taifa depuis le 17 il y a mois passé que Kofi Olomide annonçaki mo bangé na concert. Mon concert wana ezali histoire ya carrière ya mon pao, ezali histoire o biso tout déjà tous a branché, biso tout tous a connecté, biso tout tous a chargé ba téléphone na biso, ezali ba souffle na biso. Biso tout ozali wana atabo kei, atabo pepi tous a kozonga toujours na hippodrome. Toza kozonga toujours na hippodrome. Mama wa taifa na koloka vérité Rachou mopao arenaki nilaki arena te. Arena bafit bandoki bakojongo les aigris les sorciers les diablés et les diablesses. Taifa tu vois c'est ça. Pemba. Mais ba diablesse batele maki macheli nazolo ba ya. Batele maki oba bundisa Kofi parce que bayebi ke Kofi soka za liboso na bango bango baomona na te ye moko agangaka mulili soki yaza liboso na bango liboso na bango ezalaka kaka flou na flou. Mama wa taifa Jika. Salut fidèles abonnés de JK TV News et bienvenue dans l'émission au micro des stars présentée par moi-même Rochelle Mandé. Merci naba abonné na biso sur ancien naba nouveau ba opinion vous abonnez. Abonnez-vous massivement et partagez likez ba émission na biso à chaque fois à chaque moment là to ko tsaka. Abonnez-vous pour que à chaque moment tant to ko tsaka élément la JK TV News au ratakate et ceux qui s'abonnent tiens cloche la notification et merci naba onyo sur bazo partager les sous merci pe naba onyo sur bazo contacter biso pour na ko féliciter pour la ko encourager biso na musala to ko sala et merci na Fabrice Mande derrière la caméra merci naba onyo et baza ko pour soutenir Rachel Mande de près ou de loin. Je vois Harry Satom depuis quelque part mon ami et pourquoi pas DG Minon ça zalaka toujours wana à chaque fois à chaque moment. Merci aussi na ba griffe union c'est un monde entier ba griffe union c'est un monde entier bazalaka toujours wana et pourquoi pas bagolo na bagoloise et les Kofi na les Kofiettes. Merci pe na bino vous continuer sur s'abonner ko liker ba émission na biso à chaque fois à chaque moment la émission na biso ya micro des stars ya mukolo to sana JK de la presse ko megape ko solo mo ki pona Mama si et to komona aza ko na ba polémique yo to ko finga et avec dada taifa to ko mekape ko sama muke Fabrice Mande derrière la caméra soko za nga nga moko continue invité nga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue dans la taifa. Bonjour Rachou de la presse, merci beaucoup parce que bon mais ça n'a rien quoi azalara déjà mais awa azongeli pizza hein bon mais ça n'a rien. Merci beaucoup na ba Kofi file na ba Kofiette bato bazo linganga bazo linga misala tozo sala. Merci beaucoup na ba commentaires na bino parfois na kota na ba commentaires je dis mais waouh il y a les gens qui m'aiment alors. Alors merci beaucoup pour na ba commentaires na bino, merci beaucoup pour l'affection bopesinga, merci beaucoup pour na ba soutien boza kopesanga. Rien à dire que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup na ba gaulois na ba gauloise. Merci beaucoup na griffe na tigresse. Merci beaucoup na amoureux. Il y a la bonne musique. Famille Tchacho, je vous salue. Obandana yemoko mopao quadraman songa mbeli et kotaka li profiter. Pourquoi pas la reine mère, la maman des mamans Cindy Lecker. La maman
Tantine internationale et Maman Rifa et tonton de tonton Sandra Kazadi. Rien à dire, soyez bénis là où vous êtes. Voilà, Dada Taïfa, tu as malamoko na sujet na biso topé ba actualité na biso ya mikolo. Dada Taïfa, tu as maman Cindy Lekir a okota na ba polémique ba doit ko finga et ça pona nini. Qui a ça lui, on comprend de terre. Parce que comme on a déjà ba actualité na ye ba doit ko finga ye ki ye pe azolinga ko kota na ba polémique et tout ça makambo zo le kan internet. D'abord, bato bazo finga mamasi soki na mokili. Soki par exemple na Kinshasa na tozalaki 100. Tokolo bake na 100, toza na 1,5 na bandeli. Soki toza na 100 personnes, o bazo finga mamasi. Soki na kin o toza kin label, to na République démocratique eza na 100 personnes, tokolo ba 1,5 nde bazo toucher mamasi. Tokolo bake 99,8 baza kolinga mamasi. Baza kolinga mamasi. Pourquoi baza kolinga mamasi? Mamasi, c'est une femme qui n'est pas da wowo, qui n'est pas da la la. Azala na matalana te. Mamasi ayebi te ke matalana existaka. Ayebi pe signification ya matalana te. Elle là. Elle vit pour elle-même, elle vit pour son mari, elle vit pour sa famille, elle vit pour ses fans, elle vit pour ce qu'elle fait. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ce qui n'a 100, ils ont 1,5 ndako finga ye, to akoloba mabe pona ye, et saleni. Parce que na Mama sasa na monde ya matalana te kande na ucholo bali azaren. Rien azofanda, azotala bato bazopotana. Ce qui est sur 100, un délit sur 100. Alors, ma belle maman, si, et ça, il y a une fois parce qu'elle est habituée. Elle, c'est une star mondialement connue. C'est la femme des légendes. La femme légitime des légendes, si vous ne savez pas. Et tout le monde le sait, c'est la femme, la maman de beaucoup des enfants. La maman de beaucoup des enfants. Tout autour d'elle, il y a 11 enfants. Donc, pour savoir, il y a beaucoup d'enfants derrière Mamasi. Alors, ceux qui m'ont pas le bel Mamasi, parce que c'est elle, la cheftaine. Allez prendre la clé, là où on peut vous croire que vous avez battu parmi battu. Mais ce beau récit que vous avez clété, non, mon abinolo, non, t'as la binora brissap. Pour les gens normal, ils doivent finir. Mais Azastar, tala star soki ba le belote oza sous star te. Mamasi a star. So moni muto fanja zo finga mamasi, tala présence na ye. Tala sotoné Rachou de la presse, tala muto wana comprendre que non, c'est normal muto wana finga mamasi. C'est normal yaya. Une femme qui raisonne, une femme qui a la capacité, une femme qui a la nyonso na ye na mutu. Est-ce qu'elle peut s'asseoir pour insulter une femme comme Mamasi, qui n'a jamais insulté personne, qui n'a jamais même regardé si les gens existent? Ma chérie, nandenga mabete. Est-ce que mutu adningoana aza normal? La capacité na nyonso mentale eza. Est-ce que zali na pona ba capacité mentale eza te? Voilà, Jika de la presse, tous les canaux na makambe ya Maman Cindy Lekir quand de retour ba Azwa star et ba doit continuer kaka ko finga et to kolobela et continuer ko finga et parce que ya finga kate Rachou. Voilà, Jika de la presse. Ce sont des jaloux ma chérie, ce sont des jaloux. Elle c'est la reine. Jika de la presse. Nazo mikalo na mika un peu ko comprendre pe na yeba. Mon père mon konzi a uti ko binisa biso awa album ya Platinum You, il y a 34, il y a 44 titres. 43. Et 43 titres plutôt. 43 titres. On a nini, titre et belé boum. Bon, Kofi Olomide, c'est Kofi Olomide. Hein? Kofi Olomide, c'est Kofi Olomide. Mopao, c'est Mopao. Ceux qui écoutent Bazobe, t'as 5 ans. Pour Bimisa album, il y a 5 titres. Et voilà maintenant les gens d'ailleurs qui Bimisa album. Il y a 43 titres. C'est pour dire que Kofi Olomide, c'est Kofi Olomide, il n'est pas remplaçable. Et donc, Moutuloko, Kofi Olomide, Sokazate, Rachou, Tozo Moutou Souste. Vous comprenez, hein? C'est Jika,
votre journaliste, votre animatrice, la mère des nations. Soki moto le roi ko fait le midazate to ko zoa ka été génération en génération biso to koleka bana na biso ba koleka bana na biso ya bana na biso ba koleka to ko zoa ka moto le roi ko fait le midete parce que Kofi c'est Kofi. Il faut retenir ce que je te dis, Kofi c'est Kofi, parce que le monsieur il est incomparable. Donc c'est normal mon papa bimisa 43 et ba 43 wana ezali maboko na ye misapi na ye mayele na ye mutu na ye siko botala mutu ya mopawe eza na tala to respecter Kofi Olomide ko bimisa na album et kabwani eza pas parti eza na 14 titres ba parti eza na 10 et tala Kofi Olomide à sa légende. Mais je crois comment on a embrouillé mais tout na biso. Il y a de cela encore 3 jours à bimisa qui biso 2 titres ya divorce na embouteillage. Est-ce que bon mon divorce na embouteillage ezali titrete ezali ba clip au mopao à chaque piece sur le marché. Azali ko embrouiller motuté. Mopao ozo la sabino que non. C'est là où moni ke batebele ba komo lela. Viatique la biso. Viatique la biso, c'est interdit de pleurer. Mon père a dit que non, je suis Kofi Olomide, je resterai Kofi Olomide. Rachou sans blague, ezali panangu bate, kobimisa 2 titres, kobimisa 2 clips à la même ère. Ce n'est pas facile. Au moins YouTube alelo, eza YouTube alobité. Eza YouTube oyo. Et ça là que batu mususu ba mi benga soit ba numéro soki nini te pona resomba po batu mususu ba mi benga ba numéro nini akuta chaîne batu ta mususu na 9k na 9000 akoti sinzembo mi bale mi satu chaîne beti ya million mutu wana mi bengi nga za soki ndenge nini mais mo pa wa bandana 0 abonné le zana 1 million 500 et quelques eza ebele na force pe na capacité na ye eza facilité eza liparanguba te epesami na moto nyonso te. Alors soki mopawa a osé obimisa 2 clips le même jour même heure et quand je vous parle ici na lobaka pona lobate il faut nazala nalingaka mingi kotala ezotamba déjà na ba combien ba 1 million déjà to ba 2 millions 3 maman tika na yebisa yo mopa wa lancer biloko wana ya que 3 jours alors on nga na ko yebisa yo neti embouteillage ezana ndenge tozolo baboy eza déjà na 585k ozolanda voilà. Tant que nous avons le baboy, tu te le cabas 2 heures, 3 heures, et quota sur le marché, et tout le cas émission et quota, et ça a déjà tant sous pas 600. Na 3 jours, ils allaient pas en bâti. Nous avons un pao, embouteillage, anti-divorce, 653. Actuellement. Avant qu'on arrive peut-être demain, ça sera 655. 656, 700, 800, pour comprendre la puissance de Kofi Olomide. Donc, mon père a frappé très fort. L'album au platinum, Kofi Olomide a frappé ma casse. Kofi Olomide a travaillé pas possible. C'est là où n'a cessé jamais à Kolobake non. Platinum ils ont mérité disque d'or. Platinum ils ont mérité récompense. Platinum ils ont mérité que non. Et ça l'a nominé. Platinum les ont mérité parce que les albums ont fait Yembiango avec un cœur. Avec Mama Si, en collaboration avec les musiciens quartier latin, Betty Biloko Moko ya Old, Kelly Kolo Makas, ceux qui n'ont pas dit ça, on a zo fanda na zo décortiqué boy, et l'ingé kolobeke Kofi a Betty Likolo. Tala, yali panangu bate, faut à la Kofi pour oser. Zoesko clipo na 1 semaine. Ils ont déjà 1 million na 1 semaine. Si quand on a 2 semaines, mon père a 1 million dans tous les 2 clips. Quelle visibilité! Parce que les gens qui ont YouTube va s'en balayer. Ça la macasse na yo, bon capacité na yo,
bunda totala de quoi tu es capable. Ba vie wana eza véritable vie. Kendo tala ngo na ba j'aime, kendo tala ngo na ba commentaire, kendo tala ngo na ba partage. C'est là où tu vas comprendre que non, il y a les gens qui viennent à commenter, à qui ayoki sentiment elengi nzembo, azongi à commenter, ayoki sentiment elengi nzembo, azongi à commenter. Alobi non 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 non, ça dit jamais fi, aya commenter. Alobi oh non non monate, aya commenter. Oh yo za catastrophique, aya commenter. Oh yo penza jamais natika aya commenter. Est-ce que Jika de la presse pour les 41 au éthical, est-ce que tu vas rejoindre Qatar et tu vas visiter la plateforme et tout ça? Parce que tu as chaque jour par nombre de défis depuis sur YouTube, au côté là nombre de défis et ça c'est la même occasion d'aller pour inviter Bino la promotion tous en ya Platinum pour que visiter la page officielle ya Koffi Olomide ceux qui sont abonnés au s'abonner massivement OK ne côté là yango côté la kakate partager donc partager timbela ngo ba voisin ba senti que no koyembeza rande kotoyo koyembeza makelele te koyembeza mafinga te koyembeza kochola te koyembeza ba injure koyembeza ba humiliation te koyembeza nde boulot sala boulot to mona to ndima yo to accepter que oza na makasi oza mobile osala ka oyembaka voilà na minute yo Koffi Olomide atie mutu nyonso d'accord nazo continuer ko répéter Koffi Olomide atie mutu nyonso d'accord. Platinum, légende de deuxième volume. Si vous entrez là-bas, tu ne peux pas sortir. Hein? Voilà, Koffi Olomide atie battu nyonso d'accord, mais to comment on a appelé ça qui biso et à publier qui pour na soit des concerts et zana et ça na biso en munene hippodrome Jika da Taifa. Mais jusqu'à voilà dans le Taïfa Jika de la presse tout comment la mission mon pas mon concert tout quoi nous c'est biso union son concert na hippodrome il y a 100 000 personnes. Merci beaucoup Rachou, c'est depuis le 17 il y a mois passé que Koffi Olomide annonça qui mo bangé na concert. Mon concert wana ezali histoire ya carrière ya mon pao, ezali histoire où biso tout déjà tous a branché, biso tout tous a connecté. Biso tout oza au charger ba téléphone na biso ezali ba souffle na biso biso tout ozali wana ata bokei ata bo pepi toza kozonga toujours na hippodrome toza kozonga toujours na hippodrome toza kozonga toujours na hippodrome yango nde ezali makambo yango nde ezali mopepe ya sika yango nde ezali kombo ezali kenkonito grâce ya mopao mokondoli mobimisi ba kombo yende mutabimisela biso yu arena ye mutabimisela biso ba kombo ya ndenge na ndenge lelo batu bakoma kodondo bakoma kobeta batapage na kombo ya yu arena biso poto yoka na yu arena il fallait mopao prononcer yango to comprendre que non existaka soki mopao te nana lingaka yeba ke kombo moko ya yu arena izalaka to linga to yeba ngoto Koffi Olomide falaki alika mais lelo batu nyonso bakomi ba touriste bakomi kokende ko touriste hippodrome bakomi kokende kosala ba challenge na hippodrome mutu nyonso akomi kolinga kende wakumba mutuka na kende na hippodrome afanda amela ozala wangu na wangila onga nani mutu nyonso akomi kokende kofanda donc Koffi Olomide molakisi Koffi Olomide champion Koffi Olomide professeur aujourd'hui demain tina ndenge mokili kosila tokosesaka jamais kolobela yango tokolobelaka yango tokokontinaka mpe kaka kolobela yango parce que concert wana ekozala concert oyo même bamindele elekela bango kotala mutu mwindu en plus congolais kotondisa mobange ya espace wana parce que espace wana ezali stade tala ezali stade ezali ne bamérité eza na suka te ezali monstre esika bamindele basalelaka bacourse na bango ya banyama ya bachevaux esika bato ebele nayokaki bato ebele na sina lobaki yango ata na balive koloba ndenge baza wana hippodrome ezali na place ya 40 000 place ya 40 000 place ezali VIP esika bato bakendaka koparie bambongo na bango avant bato bakita na terrain bakende kozwa kopona chevaux nini oyo ya kokimela ne mbango hippodrome
ezali na place plus de 100 000 pour na étouffement te po bato bazala l'aise po babina po bato bayoka mindule bayoka tchatcho na véritable ekombo nango bofanda 100 000 toza na yo Rachou okoyoka makambo elekala na Paris mindela obanga congolais et puis concert o mopa osala ngana mopanzi sango na mopanzi sango na mipesaka respect parce que nazaka makasi na ba recherche omoni place wana Voilà. ba musicien pamba babeta place wana Kaka ba grand musicien de la na lobi pe ba musicien pamba nanu babeta te toyebi ke to wana ba grand tisiko to wana ba grand toyebi ke so obeta na États-Unis oza musicien planétaire mais nayebi sio que Michael Jackson baza soki mibale oyo baza reconnu babeta place wana parce que wana ezali lokola oke na mer noire oza na place oyo obima te wana place oyo okotela te siko mopa o légende ya Afrique légende ya Congo alobi ke nga hippodrome a signé de Venise de Paris ekotala nga emonanga nga emonanga nga na signé yango masolo tout ok. Alors ne vous trompez pas, concert wana Rachou et Salima kitoko plein à craquer biso tout oza mobilisé kende na ba TikTok omona ba la diva ba olala te omona ba fan tout le baba o ba lobaka lisanga bonanga ya tchatcho baza debout oui chroniqueuse ou pas tout le monde baza bako sala da publicité soko tali na jika ata émission eleki iproton eza wana yango nde makambo to wana eloko te jika de la presse soutien mopao soutien concert hippodrome à 100%. Bientôt faut basalela nga affiche wana ebanda kotambola na publier yango na ba Instagram na publier yango na ba TikTok na nga tout. Dada Taifa jika de la presse soutien hippodrome 100%. Mais Dada Taifa to komona date nanu mopa azopesa biso te mais oyebi daki nda tolala tolamuka mikolo zokende parce que totaki komona je peux donner un exemple ya papa na biso Mike Kalamba pesa annonce ya concert na yebanda 2023 apesi biso bana date mama to komona papa na biso kofolo mida opesa biso mopa mokonzi ako pesa biso date te to pe akoanile yango ndenge alilaki arena arena mopa alilaki te bato so balingaka koyoka vérité Rachou mopao arenaki anilaki arena te arena bafit bandoki bakojongo les aigris les sorciers les diablés et les diablesses Taifa tu vois c'est ça mpemba mais ba diablesse batelemaki macheli nazoloba batelemaki po babundisa kofi parce que bayebi ke kofi soki aza liboso na bango bango baomonana te ye moko agangaka mulili soki aza liboso na bango bango liboso na bango ezalaka kaka flou na flou yango monaki ke basalaki alors esimba te parce que eza ye te moto anilaki yango soit disant bango moko nde banilaki bango mpona makambo soit disant covid ezalaki mais oyo ezala bongo te na poto bango moko na poto kuna banileki mpona bacovid bien sûr awa ekozala bongo te na mpona date déjà eza pour quand bientôt mopa akopesa date ye moko asa yebisi bino ke bozala posé bozala tranquille date ekopesama yebake soki date epesami guichet déjà efungwami bosomba babiye wana bafabrice mande bango nyonso basombi fabrice mande asomba ndenge nini ye aza délégation donc ndenge eza boye bocomprendre ke non soki bapesi date eza déjà yebake mopa walobaki ke non motu moko akendaki déjà botala niveau ya bato ake déjà fandeli akendaki kotuna soki akoko osala alobi te déjà artiste monene asakangi toyebi ke événement moko ezali awa ya monene artiste moko ya monene asakangi tozalaka basala nini bapesa biso date ocomprendre donc mondele aza déjà au courant ke kofo elemida kotia makolo na ye
à 2025 na hippodrome. Kofalo nda otombola bendele ya Afrique. Pas seulement la RDC, mais il y a Afrique mobimba. Afrique mobimba. C'est là où mon Dieu comprend que l'homme noir n'est pas camarade de quelqu'un. L'homme noir est né pour dominer et régner. Prévenez que na poto, pendant ne va la makamba minene. Mon Dieu comprendre, c'est à partir de Kofalo Médé. Parce que batia qui t'aime la mon pas au squad na makamba t'aimé, so tienne t'aimé. Au pas sur la mabe, vous regrettez pourquoi tout ça qui gazo na Kofalo Médé. Donc date echela echama ezala kitoko makasi. En même temps, on a déjà la date où ils officielle. A déjà la date. Il y a un concert monsieur. Mon père a un concert dessus. Na Kenya, a un concert en Afrique du Sud. A un bangé na concert en Osaka déjà le 25 octobre. Na Abidjan. Oh déjà ça jouait qui a un maman na mubangé à cash. Atikali sous na ndambo. Pour ajouter. Vous comprenez? Voilà. Donc mon père a été au tika mututé. Bisope tozana simanaï pour accompagner na mopao na mopao. Mopao na mopao ya mopao na mopao. Soto lobeli était to lobela nani. Soto lobeli kofite to lobela nani. Le bato lobela Michael Jackson na subi. Bato lobela Papa Hervé. C'est normal. Bato ba ko beta mindule ba biki to yaki na mindule to yaki NT. To yaki na mindule to yaki gerte. To yaki na mindule to yaki makamwa mabete. Je vois makamwa to loba. Notre réalisateur a retiré la même image. Donc, comment va extrait, il n'y a pas eu beaucoup. Dès qu'on a annoncé pas d'une année à Soloba. Voilà, merci beaucoup, Jikala Dataïfa. Tu as déjà presque une émission de Visso, au mode de la fête de Bika Sinayo, na Batunius au Bakolanayo. Donc, c'est concentré, les Kamboza Kamoko, hippodrome de Paris. Il y a un de Makamo 2025, les aliments dépassent na Visso. Bongama, date, les autres Chamakalate. Et Toza Kosepela, mes amis de Tchatcho. Toza Kosepela, Bakofina, Bakofiette. Bapanzi sango tout au bazar dans les bons. Ma collègue de Nanga tout au bazar dans les bons. Toza Osepela. Avec mon pao, Tozo Dinda. Avec mon pao, Tozo Ningisamutu. Avec mon pao, Tozo Boucher. Tozo Kende Seko Kende. Et Tozo Pesaka Banguna Bayo. Otikala. Oza Makasi Landa Bisoso, Oza Makasi. Oya na Seki Bila. Okwei. Balokotio, et so Balokotio. Tant pis pour toi, c'est fini pour toi. C'est ce que moi je peux dire. Bravo à Kofalo Médé parce qu'il a frappé fort. Platinum, tous consommé en gros. Platinum, tous sepela en gros. Dès tous abonnés sur le marché, l'espace à 3 jours, l'espace à 4 jours. On peut avoir 4. Donc, tout le monde côté à côté, les mains. Dans les minutes, on peut avoir le bakeno. On a obéi à tout le Kofi à Sate. Il reste les seuls et l'unique. Merci beaucoup. Concentrez-vous. Partagez, aimez. Soyez branchés sur notre chaîne. Et dans la live, et dans la émission. Vous partagez, vous aimez, pour que comme la voisin va comprendre qu'ici, on parle des légendes et pour imposer respect pour la confiance de merci. Voilà, merci beaucoup, Elda Taïfa, pour notre disposition. Merci aussi à Fabrice Mandé derrière la caméra. Et merci à la Griffinios au Bako aimé, Bako partager ma émission, pourquoi Bako Fine, Bako Fiette, Bagola, la Bagoloise, Baona, Gosabonate. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, aux gens à poster la publicité. Il y a le qu'on a eu top marketing, il y a le qu'on a contacté juste un numéro, à la affiché, la JKTV News. Au cause à la décité, aux appels à poster, aux à la émission, on a vu ce que Yamayo, et au lobela, peut-être très bas, Makambouna, Moussou. Topé pasteur aux en posoté et contacter juste numéro à la affiché na JKTV News. C'est ce qu'ils ont besoin de. Donc, bye bye, à la prochaine.